Mbote bandeko nangai, mbote lisusu bandeko oyangai, tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino, des fois tokutana ka plusieurs fois selon différents dossiers que nous avons. Nandenge ya ko bordele yango, nandenge ya kolobela yango pambate, musala bino bopesa biso yango wana. Bandeko nangai tozongi pona ko annoncer bino 3 activités, to 3 marches ezali ko salema na diaspora. Il faut to annoncer bino yango pambate ezali dossier oyo baborde biso pour que tu annoncer 3 marches moko ko salema na Johannesburg, kuna tozan Afrique du Sud et kozala le 15 de ce mois, le 15 février 2018 eza marche moko ko salema et bandeko bako kota d'abord na culte écuménique oyo ko salema na Saint-Francis ya Yeoville, tozakuna na Afrique du Sud na paroisse Saint-Francis certainement. Nangonga ya 14h bazo marché pona nini bako marché en mémoire ya bato ba kufa à partir de 1992 au 1992 ti ba o ba utaki ko kufa le 21 janvier. Bande konanga eza marche ba sango ba organiser ba congolais ba kozala ebele na Yeoville na Afrique du Sud. Nangonga 14h marché wane ko salema muto contacter biso ezali monsieur l'abbé Jean-Marie Kouzi Tuki o azali chancelier nde muto contacter biso. Voilà marché ami balé bande konanga na bande ko oyangai ezo salema kuna na Rome na dimanche le 11 février 2018 et ko banda wapi e ko banda kuna na aumônerie congolaise nde bisika ekobanda na Piazza di Pasquino, soki Pasquino bokolimbisa ngai na yebi italite soki nini donc bokolimbisa ngai Piazza Pasquino soki Pasquino po ba makambo ngwesa kandengo wana après ya Piazza Navona Navona juste après messe na 9h juste nde place Meswane Kobanda, point de chute na ngwe kozala na place Saint-Pierre, kuna bako bénéficier na bénédiction papale. Donc na Rome, na Italie, marche kosalema le 11 pour na ko revendiquer application intégrale ya corps ya Saint-Sylvestre. Ba marche kosalema na Congo, soutenu par ba Congolais ou ya diaspora, on a koloba, on a plus besoin ya ba débat. Toza la posate ya ba polémique. Ba ba kosala ba polémique, ba sali ba polémique. La République a besoin des actions. Qu'est-ce que tu proposes? David Kofo a sali par naye. Sinon il serait condamné. Na kotuna sko papi tamba place azali parce que tango to sala ki na émission. Alors ba ki tobete la ki David Kofo maboko. Mais si ko ba menace utaki wapi? Une contradiction atundu alobi makamususu. Oh balobi makamususu ba service ba se lancer ezandengwan le pasteur David Kofo akimi mboka na ye likolo ya vérité tala ndenge makambo ekokende mosengo annonce la médiocrité. David Kofo wana azana église catholique, David Kofo ya église protestante explique c'est quoi la médiocrité. Tangu bozana mboka ya bomengo ebele et que le peuple a bénéficié en côté, le peuple a connu comment casser la médiocrité. Alors, l'État n'existe. J'ai comme impression que l'État n'existe pas vraiment. L'État a zaté. Et puis, basali nanzai, basala kasoki bazoloba. Okoyoka mukusa wana te, zonga nanda koyoka mukusa. David Kofo alobi yaye. Donc, marche kosale mana Rome, c'est ce dimanche le 11. À partir de 9h, ceux qui mettent Cécilie, Abba, Bokamatin de la Bokei, point de chute à place Saint-Pierre, avec la bénédiction papale, de Kouné Kosalema. Bande Konanga Botik, avant que tu la bino, mur de lamentation d'Enge, Boebi, Bamakambouni et Lekilelo. Topé ça, merci. Na Bande Konanga en Angleterre, Maman Magui, Maman Nadine Zebede, Maman Ruth, Maman Mwangoya, couple pasteur Dodé, couple papa JP, Emerance, na maman Jeannette.
topesi bino merci pambate lisungi oyo bosalaki mpona kotindela biso tozwaki yango. Mais loko nazali insister mingi mingi, la structure que nous voulons mettre en place ou la structure que nous mettons en place, eza structure tokomi wapi te mpona ke bato basala confusion. To lancer une idée, il y a une organisation dans la diaspora. Cette idée nécessite une complémentarité. Voilà pourquoi je dis merci na bandeko nanga bazana Israël, Maman Pauline Lumumba pesa kingai rapport, bandeko nanga o bazana Japon ndenge bakobenga bandeko ya Irlande, bandeko ya Dubai, bandeko ya Chine, bandeko ya Angola nde nayoki rapport nanu te, bandeko ya Afrique du Sud nayoki penza rapport ya ndenge bozoningana te. Mais bokanisa te ke tozali koumisa makambo pona makambo ezala conforme. Maman Pauline a en contact na un avocat pour que ba mettre biloko nyonso clair et tango kosalema ezala signature création ya ba compte bancaire makambo nyonso to ekozala médiatisé, il n'y a rien à cacher. Eloko akobomba ezate, eloko akobomba ezate yake muto akozwa révélation te parce que balukaka ba révélation lokuta ezate nyonso kosalema na transparence. Ce n'est pas tokomi wapi a lancé kaka idée batu ba compléter ba o bazana France bazo compléter to ko réorienter l'idée na Belgique la même chose, na États-Unis wapi, na Suisse, na Suède wapi, na Allemagne bisika nyonso bozali kozwama. Même bandeko na biso bazana Sankuru bako bengaka Maman Pauline Lumumba oyo azana Suisse na Genève, bandeko nanga bazana Mulhouse, bino bandeko nanga tout bisika boali Hollande. Soki to bandi kotanga yango kopesaka batukana mutu soki ayoki kombote abandi kofinga. Mais ce n'est pas ce que la République a besoin, ce n'est pas Ozwa Libanga, non, ce n'est pas ça. Ce que la République a besoin, to pesa na makanisi, to sangisana, to mettre en place une structure oyo pas seulement coexister lelo, mais to colléguer na génération na biso, na progéniture na biso. On n'a pas besoin de kolobaloba. Admettons, ce vent qui a soufflé dans la diaspora, cette diaspora que nous avons qui n'a existé dans aucun pays, une diaspora patriotique ou diaspora patriote, animée par les sentiments patriotiques, une diaspora nationaliste. Mais qu'est-ce que nous allons retenir? Parce que ah, tokomi kobetanat, tobanda ki boite, tobanda ki bloc, tobanda ki ensemble. À un moment donné, tellement que le système ya benda moulaïba lemba, combat et oumeli, ba tubabandi kobima. Tobandi ko soit na biso, tobandi ko finga na biso, to komi ko luka ba information sur biso na biso, nous oublions l'adversaire qui est en face. Et c'est au bénéfice de qui? De l'adversaire. C'est au bénéfice de l'adversaire. Boswana bino, comme ça talak. Et j'ai toujours dit, ce temps-là est révolu parce que on a loba na batu. Na solo la kina bande kwebele ba maître Gino, Baris Tempête, na lobitala. Attention ki muto amati likolo, ami bambi na se. Attention. Toko ki payete, nous regardons là. Nous regardons là. Attention ki ndenge nini, yango pe na loba ki na bande ko ne me faites pas de rapport parce que attention ki osale linga rapport. Yake mutu moko boye, azo salaka d'incantation. Ça ne m'intéresse pas. Nazakuna te. Maman Pauline Azakuna numéro nae Yangoyo Azana Genève. Vous avez tout intérêt parce que nous dépenserons moins mais nous ferons de grandes choses. Nathalie Sakibino soyez totaleli mutuamongo boya kosunga biso. Mutuamongo boy la main qui donne c'est celle qui domine. Alors que nous avons la capacité de produire l'argent. La richesse d'un pays, non, c'est la matière grise, moutou. Parce que ceux qui moutou est on ne saura pas transformer. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'existence de minéraux, parce que c'est la transformation de ces minéraux-là. Il faut la matière grise. Ceux qui moutou est la plus grande richesse d'un pays ou d'un État, d'abord, c'est l'homme, la tête.
Voilà pourquoi nous lançons l'idée. Tozana posa ya mitu esala. Ya mitu oyo esalaka. Ya mitu oyo kotiko orienté. Oyo kotiko proposer comment nous pouvons faire, comment nous pouvons agir. On aura beaucoup d'argent. Parce que mbongo lokola 1 euro. Eza mbongo ba bosanaka. Na bilamba mbongo ba boakaka. Mais ce n'est pas nécessairement 1 euro. Oh tozana ngo posa. Mutoko pesa selon ma kotina ye. Et vous allez voir. On fera de grandes choses pour la République. Oya kosunga batu. Mais lukela biso mama wana oya babwa kela kifufu. Kinshasa ngope munene. Toko lukela ye wapi. Voilà, maman wana toyoki tanto azana province azana kanang. Wana ndeko nanga Jenny Kanda lobi bien que mwana mai wana pe. Bon. Alors, toko banda koluka. Muto akotinda $100, $200 bosunga. $500 parce que pe batindaka $800. Hein? $1000, 2000. Mais ezambongo belé mais ceux qui te mettent ensemble, ça dépend y a besoin. Bande konanga. Admettons que tu payes si même 1 euro, même $10, même 10 euros. Tu payes si, tu as combien? Et nous pouvons voir combien d'argent. On va dépenser moins, mais tu as belé. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Nous avons besoin de la complémentarité. On va faire la gesticulation, la incantation, mais nous tiendrons Toko Kende. Qu'est-ce qu'on va retenir? Papa na biso babundaka, maman na biso babundaka, et après batika quoi comme trace? Te babundaka na suka na ngo babandiko so na bango na bango. Boyo kase que nous voulons léguer à nos enfants. Papa na biso babundaka, babandaka bien na suka na ngo babandiko so na bango na bango. Maman na biso babundaka na suka na ngo babandiko finga na bango na bango. Je pense que c'est la matière grise qui est la plus grande richesse. Astrid Kalongo, Banani Bayaki. Na mur de lamentation. Ok. Bonjour papa, matin. Mbote papa. Mbote maman. Papa totali caméra. Oye kota la biso na bureau to komi wapi sango ni o memeli biso. Maman na memeli bino sango. D'abord olimbi sangai na koyo kamau. Transco bisa transco iboma mwana na ngai na mbuleleka. Mbula mubimba ngo na sande bandiko ya. Tolando procédure tout le tribunal. Tout comme dans le tribunal, avocat na bandi ba manœuvre. To koyokana aliamable boye. Dato anelek. To baye le suso déjà na biso alobi montabo senyu le kiminge bozong. Ba kumeli bango na courrier na avocat na ngai. Ba répondre. Kasi réaction déjà ils ont dit lelo baza ko répondre te ba kumeli ko session na ba audience. Kaka bongo. Na komeli déjà mokanda. Pour nakutana na yed en personne na salle presque 2 mois na zoko ya kuvanda kubana tongo tipo kana secrétaire ba sentinelle na sécurité wana ba memi mukanda bakayi bazongi babi ya kalopi na zongi ya kalopi mede mukolo meso babantinga kubanda vendredi ti 15h ya kalobi samedi na zongi samedi balebe vanda na vandi ti 14h batunyo babimi na ba bureau moyen tout ça les réalités zonga ya kalende. Papa olobi bis ya Transco et tout aki mwana na yo mwana kombone nani? Ngolela Louise, ngolela Beya Louise. Est-ce que DG ya Transco a saisi na information oyo? DG ya Transco na bi kaza saisi pour service na ye elandaki bango to memi yeti na morgue. C'est-à-dire service ba ye bien. Transco et tout aki mwana na yo place nini pour le bien tout aki mwana na Nzela avenue Nguma 5 mètres l'entrée à Montfleury. Avenue Nguma 5 mètres l'entrée à Montfleury. Papa alors procédure beaucoup na niveau nini mwana akundama tona na kundama te soki akundama ki famille mutezwa ki charge to Transco mutezwa ki charge. Transco na biso Transco contribuer ko to kondaki. Ok, Transco a contribué à Kinabino. Siko Transco a contribué à Kinabino. Bossi la quitté pourquoi aux Hollandais la Transco tilelo. Nadale Kolandaye pour a faute ba président wana ba dommage ndenge lo aza ko prévoir. Boyo kana kibongo.
toyokana bongo eza bongo. Ok, c'est comme oye kota la biso lelo lobby Transco na bino nde bosangisaki maboko bokundaki mwana. Alors oye kolanda lisusu pona ko accuser lisusu kaka Transco siko esali nini ya mwana oye kobelela ye na liboso ya caméra. Na beleli epote na komele mikanda po adungi sanga na droit ndenge loi za ko prévoir pas dommage ngai. Na ko kende kuna bakosinga izela ya kalobi. Zela ya kalobi. Ndenge mikoleleki na ndenge bavoka bazo ko sangai nazo kutana na déjà na bango patron bango te yango na leki na caméra nde moyen facile déjà mona yango abenga ngai to traiter na ye après. Ok, à part yoko kende koluka DG ndenge bazo yamba ote bazo kotikela yo nzela to kutana na DG à Transco pour so la makambo ezali ko concerner mwana oya yo babomaki na nzela. Boke la justice eza ko évoluer comment et puis ba avocat ya Transco bazali ko se comporter ndenge parce que DG mora ko kiko ya boita se présenter la justice to le kakabiso nyonso na nzela ya ba avocat et comportement na bango eza ndenge nini na évolution ya dossier oyo. Comportement bango ezali malamu te po ba kuma ko tambola na rukuta ba ko pesa audience ba ko ya boye ba sécher bazo ko constituer l'audience te soko lelo ba ye ba luke ba makambo moko ya to kende ko kanda ba journée ba pesa kaka bongo tina ndenge e ko kuma na état général donc ba sommet bango ba ye ko lo ba sommation ezalaka 15 jours wa ba plaider mais ndenge ni bulingi to plaider 15 jours ko quitter tribunal a vu le 15 jours ko quitter dossier ils ont un état général tant ils ont un état général kaka bango na ba c'est une occasion to arranger à l'amiable depuis mois de juillet. Voilà Transco va lui arranger à l'amiable. Depuis mois de juillet. Te bayete ndo pesa ngina occasion pour nazo mukanda na komela DG. Ko banda mukanda ne komamaki ti lelo réaction izaliti à DG à Transco. Donc eux ezali lettre accusée de réception. Yango. OK. DG ya Transco aza ko réagir te papa. Ozana ba référence ya biso et tout aki mwana. Nazana ba référence ya biso numéro ya biso et tout aki mwana numéro série ya minene bakumakele kolo za 187. Immatriculé na yango 9222 AM01. Yango nde tout aki mwana. Yango nde tout aki mwana. OK, bandeko balandi yo biso nyonso toza maintenant fixé na likambo oyo kotalela biso lelo. Maintenant liboso ya caméra na biso papa oza koyebisa deux jeux ya Transco nini. Non seulement DG na ba chauffeur ya ba Transco oyo bazo mema André ba chauffeur ba 216. Nazali koloba na DG ya Transco. D'abord azali parent lokola ngai. Aye banini akoko préparer pour ngai tukutana na ye. Et de deux on est dans service dans comme ça suggestion na ye. Son service ne travaille rien. Babi se joko bomabana na biso na nzela contrôle les qualités. Tout ça balobi bazali bande ko na bande ko ba échelon minene numéro 1. Mais numéro 1 azali numéro ya mutute. Numéro 1 c'est pour tout le monde. Na bondeli déjà en tant que parent lokola ngai. Obondeli DG mwana yo moko po afuta ba droit na ozobondela. Na lobi na ye en tant que chrétien, on peut parler lokola ngai. A raisonner ndenge nini tokutana na ye tout traiter likamboy. Papa asengi na DG ya Transco azosala ba tour alembi na kokenda lisusu te po bayambaka lisusu te nde asengi DG ya Transco yamba ba 6 makambo oyo bandeko oyo ezali bongo lettre oyo bakizaki papa réception jour akendaki ko déposer DG ya Transco lettre oyo a signifié ye makambo elekaki et puis suite ya dossier mais makambo ngo tisikoyo azoyeba te et komi na niveau nini parce que il n'est plus fixé. Ba avocat oyo bazali bayaki ko défendre Transco yebi ba kombo na bango kombo na yebite mais na bi cabinet na bango cabinet Mwelani donc bazali ba avocat o bazali ko évoluer na cabinet Mwelani et puis moko surtout oyo wana lobi ende nzambe oyo asaka na présidence soko alingi ko ya na audience te ko ya te parce que asaka na présidence asolaka na président moya yo kabiso batu ya pamba izalité. Donc c'est comme bazali aza avocat ma travaillera na présidence yango na zone nyonga bina lo bia kufa te maku bakende sika balingi pa nzambe mais nzambe to kuma ndengine yango wana na sengi na Transco DG na bango abenga ngai tukutana na ye parce que soko tali malamu ba avocat ne bakende patron déjà le bibu patron de mais ce que patron na lobaka mais na kena kutana balingi na kutana ito pone. OK, bref papa
Transco asala nini pona dossier oyo? A réparer préjudice na yendenge za ko prévoir na loi. A réparer préjudice na yendenge ezali ndenge mibeko ezali koloba eza bongo liloba ya suka ya papa oyo amemeli biso dossier ya mwana na parce que biso nyoso toyoka kisango ya liwa ya ndeko Louise Ngolela oyo akufaki bongo non loin ya entrée Montfleury na ma campagne mais eza pasi mingi bandeko soki tozali koyamba ba dossier boye po boyebi ba dossier nyoso toyambaka ezala kaka oyo elelisaka bato soki lelo société oyo munene oyo Transco oyo azali na devoir ya komema bato ya ko déplacer ba congolais ko faire voyager ba congolais bisika nyoso bazali ko kende et bongo lelo Transco ezali ko boma chauffeur akimi et puis bayebi ko kotisa ko futa ba droit ya batute soki pareil papa oyo ajaza nango aye ko luka DG po akutana DG bino oboza na porte ozo ko empêcher ya kota ya yeli dossier Transco yo ozo boya ya kota osala kapé na Transco bongo soki ko eleli point d'interrogation ndeto lobaka congolais kozala monguna ya congolais te po soki okwei mutu amusika vaya kotombola yo oyo za pembele ya kotombola yo soki papa ya aja boza konyokola ye ozo ko s'attendre na nini et puis yo ozo ko boya tata oya kutana DG po sola na ya discuter par rapport ya makambo au Transco eboma mwana na ye afuta ko combien mode de vie no eza ndenge nini. Merci beaucoup, à suivre. Papa wana oyo alobeli makambo ya Transco mwana mboka Kirumba dossier ozana ngoto ozana ngote mwana mwasi wana na poto par Transco ti lelo papa komi kotambola na farde lokola fonctionnaire à l'état congolais lokola ba maman veuve militaire o bazo futa 10 000 francs congolais mais fois ça la 40 tours na banque nakutana kina mama moko mukolo alobinde ko Eliezer on me paye 10 000 francs congolais mais na mati immeuble wana na escalier tala ndenge nazali age nazana escalier sans ascenseur na mati soki 10 fois par mois pona ko 10 000 francs congolais transport pona ko mesika wana combien eza passe yango nazolo bana bande ko ngai nous devons nous organiser. Nous devons dépasser moi sentiment, émotion, moi jalousie. Voyons la République. Voyons la République. Et vous verrez. Quand il y a un problème, ça demande combien? Ça demande 50 000 $. Vous avez une caisse et vous débloquez 50 000 $, vous résolvez le problème. Parce que ça n'a pas 50 000 $. À payer. Nasimanangwa street, nani liso ya mbikuna. Tosili sila papa to yamba lisusu mama po biso awa nde to lobaka mur de l'attention to yamba bato nyoso. Mbote ndeko mwasi, mbote to vanti oye kotala biso na magazine na biso to komi wapi sango nini omemeli biso. Na bino sango moko ya pasi na mutema parce que biso ba congolais to lingani te. Congolais to lingani te parce que congolais ye monde munguna ya peuple congolais. Ngai mama mukolo boye. Mama veuve nazana ba orpheline nazo bokola. Ezana mutu moko soit disant zo ba ki azali agent de l'ordre asaka na demiap kombo nani mutu ngwana kombo nani mutu wana kombo na MC Papi e yamba Kigali nani Papi e yamba Kigali nde Papi e yamba ngo Kigali aza nani ye afongola ki société na ya gardiennage na kombo Salama Security. Ok, oyeli biso kombo ya Papi Kigali oyeli biso Jesus na makambo ba sécurité awa problème ni lekeli ona ye boye bani na ye bo problème ni nekweli ona ye pome kweli ngana e passe ya lobaki na ngai ke lokola ngana sala dia gardiennage na sina sala na société mo Falcon bon avana na nda contenir ba paiement a société ngapo ayebaki ngana baza ko sa po abana oya pe kuna ngai bon ça va eza problème te to évoluer so ki nzambe sungi biso toko zora même bon to bani ko évoluer depuis mars l'année passée 2017 to bandaki a reformer belema ye na bureau ngazo former belema en même temps nzambe pe asunguma ba site monani donc on a ke na bureau na ko za ngai na za formatrice faut na bureau azora même réceptionniste na
na oyo azobeta machine nde azwaki na mboka na biso nayebi te bana basi ya lelo nayebi te po nabiki ntango nakosa mosala na ngai nayebi ke mosala na ngai nakomérite salaire papi wana azwi baninga mosusu nsima oyo bazali na réception comme secrétaire wana asedaki ye nzoto papi aza koboya kofuta ngai mais azofuta mwa masa oyo azosala te ngai naza koproduire moko mpe ntangi nakoforme baélément bema bazokende na poste baza koproduire mbongo ce sont des éléments qui sont nos marchandises bazoproduire mbongo azobenga bapatron so parce que baélément bazali mais ngai azofuta ngai te depuis mars azofuta ngai te donc yo moto oforme baélément wana epuis otindi bango na basite ozofutama te mais réceptionniste secrétaire bato nyonso baofutama c'est ça afutama parce que asedaki ye nzoto. Ok, maintenant souci na yo eza nini mpo oye kotala biso moye totika ozonga bongo eza te souci na yo eza nini? Souci na ngai lokola naza na moye te mpo lelo justice lelo fo naza na mbongo mpo nange nofunda naza na mbongo te mais nazokende mwasi na ye soit disant soki aza na fiancé na ye asona ngomba mpo na bible toba awa na proverbe 14 une femme qui est vraiment sage bâtit sa maison mais celle qui est sotte détruit de ses propres mains. Mobali na ye lelo azobenga ma patron parce que ngai na formé belema lelo baba basite ezali kombo ya mobali ne nani ya tanga na kombo liso kombo bane monsieur Papi et Yamba Kigali. Monsieur Papi et Yamba Kigali yo na ye bosali combien de temps et puis afuti yo te pendant combien de mois wana oyo ko réclamer mbongo na yo liboso caméra na biso tosali nga na ye depuis mars l'année passée na yo okoma na janvier na yo ki kaka ke non na le kaso na ba poste tende na do sara ronde a foutu kaka une fois c'est-à-dire que demi salaire a foutu ngango na mois de novembre. Oh non madame Izela wa nyaba no sanga po ba nso o ba yiki sima ko ba démissionner ki non madame patienter na na régler situation bato ba se ba longwe comme ça o ya ngalo to mona ozande konanga je vais te payer donc on a la patience donc je n'ai plus rien. Moi au fond na zo débrouiller na bana bazolia na renouveler garantie 2 fois en attendant que dans un bon on n'aurait pas papier na ko évoluer na comme d'habitude. Ok, combo la société ya gardinage en nini comme la Salama Security. Donc nenge Salama Security existera bon ba futara na bango batute azo futa bajan o bazo produit mbona basi azo futa bango na ebite so il fallait que na longo la pantalon de baninga musuba longo la pantalon ya futa ngai nazo comprendre za mama bana. Donc so na comprendre bien oye ko réclamer mbongo na yo po olukiye a monanité ya ngwana oye liboso caméra na biso oye ko réclamer mbongo enfin que ayo ka mbongo na yo afuta yo mbongo na yo bo ezande ngwana. Ok, na suka po na kosisa kombo ya société na kombo ya boss na yo nani kombo ya boss na ngai Monsieur Papi et Yamba Kigali. Oh, Kigali ya Rwanda to na ebite biso ba konto makane na influence quand on le dit que non naza rwandais do ba to komino doki trafic d'influence na ebie na komba Papi et Yamba mais abasi Kigali wana pona ko influencer bato donc et Yamba Kigali eza surnom mo rami bambi te et Yamba ne no propre na Kigali ye mo rami bambi amiti yango boyoki maman ndenge tolobaka tokomi wa peza bongo mire de l'alimentation bandeko balandi mama ekolela na caméra na biso asalaka musala o ba solliciter ke a former batu na ba société o etondi ebele yango mwana mboka loba air nyonso yango botondi ebele bofutaka batu yango ndenge nini yango na ekolela a former batu akitisi batu na ba site asali musala o emonani lelo société eboti mapapu eboti misisa me baboyi kofuta ye nyonso wana po o balukaki pane bazwaki te ndeko oyoki nde babeleli awa soki oza na raison baporte na biso eza polele yaka tokoyamba yo. Merci beaucoup. eyaka kaka boye boyebi ke difficulté tozalaka nango ezalaka kaka ke meme ndenge bandeko bazotonga awa pembeni na ngai oyo baza likolo awa ntango bazofuta bango tozoyeba te me mokolo bakozanga kofuta bango bakiteli biso awa toyebaka makambo ya bakongole mingi ka ntango ekawukaka mire de l'alimentation ata de makesela wana lokola libumu ebiminanu boye wana batu bazoyeba te me mukolo bakozanga kofuta ye apakati mbangu lokola vie na ye gelor muya c'est le caméraman qui a fui caméraman akima keza gelor muya auto présenta kibino mais nous avons comme impression que azaki ko préparer le comment même mukolo wango ayaka wana il est parti bakenda kabia olakani na vie na yo parce que to blokaka pe batu te to ebite soki
c'est pour être utilisé par nos ennemis ou par le régime, c'est possible. Parce que bamekati koko sa mama lobite dans un mwana te après o abenga chingai na numéro moko ya Congo te. O lobi place na zali mwasi na yali nyako sa na govana na ibisabino. Nga na travailler longtemps na mwana na bino te. Combien d'années? Je connais très bien Ngelo. Encore bao bazaki kotuna mwana ya Street Kalunga monanaki. Amonanaki, il était dans une famille. Voilà, l'enfant a été retrouvé. Il fallait vous annoncer parce que depuis Bozoa qui annonce, Boeba quitté que les Andengwana. Voilà. Tokotali Sabino Bilili a sorti à corps, il y a Kapangala. Na obsekenaï. Eza Musala Bandekonanga. Bobo Sanate Kobenga. Maman Pauline. Bopé Sabaïde. Nous devons faire quelque chose de solide. Quel que soit ma jaloux, quel que soit ma nani, on va le faire. Le Congo, c'est un grand pays. La RD Congo a une diaspora vivante, vibrante, patriote. Mais on doit montrer au monde notre capacité de nous organiser. Ce n'est pas M. Tambo, vous verrez, il y aura les gens de la Belgique, les gens de la France, les gens de Batunyoso Touana Bakozala. Nous montons une structure Oyo Bato Belé Bakozala Nakati. Merci. Botika la branché. Parce que Zakaka Moussala, Denge Tokoloba. Nazo compatir na bande konangai. O baza kuna bisika e bulma e salimaki. Bato bakufaki. Bande konanga bozana fizi baraka. Bande konangai Oyo boza na luozi. Bino bozana kizanvwete. Bande konanga bazana masimanimba wana Street Kalunga pona sepela. La République ya totondina nuyote yango na tanga penza masimanimba te. Bande konanga bazana kenge. Baope bazana kakenge. Tomonani parce que Zakaka Musala o bosenga biso. To salela bi. Tokutani.